Bonjour, balandi à Sentinelle TV One. Vraiment, Bourolanda biso na reportage oyo toza kosala parce que tolobi Sentinelle TV One et akapona ko éduquer ba émissions socio éducatifs eza ko éduquer communauté na biso ba réalité zoleka na communauté. Donc Sentinelle TV ezo ya pona ko memela bino ba information ko pesa bino matea ko pesa bino ba conseil. Alors tokolanda reportage moko ya ndeko mwasi oyo na kombo ya Nasi azalaki présentatrice na Congo Mikili na Kinshasa et aza mwana mwasi moko oyo aza ko jouer na double face, c'est-à-dire azalaki mwasi ya pasteur na Kinshasa, mwasi ya pasteur Papi, et en même temps azalaki kokosa pasteur Papi nzoka azalaki na mobali mususu na Londres awa akosi pe mobali wana ke kuna abala te nzoka pasteur Papi abalaki officiellement et lokoso ya mbongo na ba réalité o bazosala ba vie na bango bazokanisa ke masolo o babetelaka bango na poto eza ndenge wana nzoka eza ndenge wana te. Alors ndeko mwasi bokolanda mwa reportage esalamaki ndeko mwasi akosi mobali ya poto awa ke aza divorcé nzoka divorça te. Alors bino bolanda nano moi reportage wana et puis pasteur Papi ya Kinshasa azolukisa sœur wana Nasi aza na Londres bandeko nyonso o bokolanda video oyo soki boyebi Nasi na Londres surtout mingi précisément na Tottenham aza pena mwana ya pasteur Papi surtout mingi bazolukisa ye pona mwana po akimaki na mwana kokima mwana kombo Onyx. Alors mutu nyonso akolanda video oyo boyebi place Nasi azali bobenga biso po to meka mpe kozala na contact to zwa contact na mwana. Alors bino moko bokolanda reportage oyo ndenge salamaki to landa ngo biso nyonso. Asa mwana ya kitambo napenda kidini na mara utoza musika zolanda mama Olando très bien. Très bien. Sikoyo nana yebisi yebo lokola osalaka na community bafutaka bino kono oyo bafutaka bango bafolare if kabe baona onisa bango nyonso tu lokola basi na bango soka alobi na Aisha par exemple na Asie alija kokende kuna sakani na yeti oka Aisha zola kisha na hotel ngai champion nazolala manager na mafuteli na hotel bongo na yebisi mukolo moko kubera yishi na singani bamakamu tozo lingana Kinshasa kwa biso toyibi tozana ba famille na Kinshasa na ba parents na mama na aza congolaise papa na aza portugais na botama na Kinshasa na koli na Kinshasa alia na Portugal po papa na ba parents na mama na bakabwana mama na kufa kisiko ngai na kendeki Kinshasa na 2017 kako na mois de juin na yedi chini na nsike nazoya kuna na Kinshasa osala cimetière na mama na ngai. Entre temps avant de kende Kinshasa basala ke mission moko boye bazoloba ba bêtise mama yebisanga oza ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai pe ya Équateur ba bêtise kolobaka sur ba appareil génital ya mibali yenda surtout tya bakoma dix-sept et demi boye bakongolais soko sokela ba bêtise na émission moko asali te soko baleki na nga naza na bafamille na nga bazali awa tozali awa na kati ya Londres tozali 4 bana mibali misatu mwasi moko tovandaka wana na ngenge navandaka na Eastam sikoyo nabengi Nasi nayebise bapetite sœur na nga bafamille na nga banayekola émission wana basepeli na yo en tout cas fotika ba émission wana salaka makambo ya politique na bamakambo na wana yoki sheria en tout cas na lo oyebi que banda septembre 2016 chaque mois là na otinela $400 donc sur $500 pour afuta ndako ozolona mama bela Très bien. parce que yakosaki nga mwasi soka alobi na yoke nga nazala na divorce tout ça bobobo il faut nandimela yo te soki nakende koverifie ntango nakokenda kili nalongolisa ye na Congo Mikili nalobi okokende soki osala na Congo Mikili te bafutaka bino so ba $80 rarement mpe kutu baretard tuna mosu komona 5 mois 4 mois afuti ye na mbi ifuka bemba wana soki otali moto tu aleka na Congo Mikili ezala bakarin mokonzi bana basi oyo baleya
bana basi nyonso tu balongona kwa mikili mpona nini ali kokomisa bango nyonso tu basi na ye sikoyo ngai nayebisi ye bongani okosala suna community te nga mona okamata en charge nde natinaka 400 bana bati $500 mokolo tokokutana nayo nakolakisa yo babake nyonso na balingi kotinda bambongo na Western Union mbula mobimba asala calcul soki otindeli mwasi $500 na fin de l'année kozala boni ba $6,000 ozala nanga mama bene Très bien. très bien sikoyo mama nanga ntango akufaki baleki nanga bakendeki ngai nakendeki te nasengaki congé nanga bakopesanga congé kaka na juin 2017 nayebisi ye nansinga nazoyakisi sasa kuna mpo nazwi congé ya 1 mois nasi moto ya kozwanga na ero. Voilà, suite ya émission oyo bokolandango parce que toza mingi pona ko éduquer communauté na biso lolenge ya bana basi makambo baza ko jouer ba o baza na Afrique baza ko jouer pona mibali ya poto mibali pe ya poto ndenge moko pe bazo jouer ba rôle ya mabe na ngambo kuna na Kinshasa. Alors eza mawa parce que na émission na biso na Sentinelle TV to memelaka bino ba émission moko socio culturel éducatif na kati ya communauté eza soni pe eza mawa yango na olakisa ba photo na émission na biso o tolobaka on l'appellera femme na kati ya on l'appellera femme nde tokobeta lisusu sete mingi e bokolimbisa ngai mpona la fois passée émission on l'appellera femme elekaki te suite ya connexion internet ekatanaki yango mosala autant tozosala ba internet nyonso tofutaka makambo ebele tofutaka alors ekomaka na bamoma mosusu ke mosala bolingi bosala boye internet ekei sans ke bainforme bino donc mais tozongeli baémission bobanda kolanda de temps en temps émission na biso on l'appellera femme. Alors suite ya émission oyo ndeko mwasi na kombo Nasi aza na Londres bandeko nyonso o boyebi Nasi azotambulaka na mwana kombo Onyx papa na bango na Kinshasa aza na ba famille na ye awa na Londres. Alors bazosala recherche ya ndeko mwasi wana parce que asali ba bêtise na ndenge ebele abengamaki na kombo ke azali présentatrice po muto aza kosala ba émission na télévision na radio to bengami tozali ba toza ba éducateur ya masse toza ko éduquer mokili mobimba mais mingi ba komi kosala journalisme ko bima na ba télévision à cause ya ko éduquer batu te mais ba komi na ba stratégie na bango ko luka mibali makambo ebele ko bebisa ba foyer ba koti me banganga ba kisi nyonso tu wana pona ko bebisa ba foyer ya baninga mususu donc ba stratégie ebele. Alors suite nango tokolanda ngo lisusu bokolanda biso kaka merci.